Koko Dianzongo, aza vie moko, pour le photo bêta, ma solo na idale. Bon, pour aza vie moko, sans polémique, sans problème, aza clean. Aza le rôle à vie moussouté, aza na bien. Mais on l'a moi ba quack, moi ba antécédent na ba petit, moi ba antécédent na ba bango moko, mais Koko Dianzongo, depuis azala Koko l'époque na bango, toyokata discuter na camarade na, toyokata zo problème na bato. Donc on a bien dans la ninga na baleki na ba camarade na matoi. Ils ont la place mususu. Tokoni ya ta place mususu pe tokoni ya tate. Ils ont un exemple mususu photo la mususu pe photo la ndate. L'exemple à suivre. Il y a propre au photo la photo de l'exemple ba ko Dianzongo. Neti ngamoko na sala effort pour na okoka pe okoma na niveau na te pour niveau vieux na za bonté za na. Donc photo ça na ba exercice belé photo comment donc Koko Dianzongo aza monument vivant aza bibliothèque donc ozalana Koko eza ozana bibliothèque ndenge ezalaki histoire oyo mboka mobima ba bomaka ba parents na bango mais mona mayela kendaka okomba parents na ye na zamba pona ozwaka wala ba mateya bani neti na bomba Koko Dianzongo na Irlande sur le problème ezana kenda koyoka Koko Dianzongo akotaka na mitema bato sans audience akotaka na ba problème ba tsango benga ye anniversaire wana ezalaki na yebisaki bato te na benye bato te na vandika na mona Koko akomeni Koko alobi apesi ba mapamboli vraiment ça m'a épaté ekotaki nga pena na vandinga na bifia za nini grand prêtre de likunzinga ya boye donc atalika ka sida bilele moko boye petit moko to bato bafingaka bato ba négligeant bato bamona ye mutu ezala kate bato bamona kaka ke no sombini na konte loko te apesi ba bénédiction nzamba yo ka bénédiction yango wana tozela te mutu azala te bongo to bandoloba dès de son vivant faut expliquer à comprendre oyo azali donc Koko Dianzongo yebana ke non parmi ba vieux to ana bango ngana bolo boza unique vie oza clean sans problème sans polémique donc net ngana baninga photo la l'exemple nous n'avons pas trop de possible au beba Koko Dianzongo zala ndemo zalaka na ebit na loba no to ba ça te pon ndemo zalaka donc na ebite leki biso ba petit na yo to ana sima to la na modèle biso pe baninga mususu o bo tonni internet na oswana exemple la na ya mobutala totala pena Koko Dianzongo ali kolo aotala biso na se biso totali likolo po tozwa mai talaka azomela tobotala agana tala biso nde tosilasila na bafleur d'âge mabeleki totambola bien tolanda bapaya bien totomona merci encore une fois na Koko Dianzongo oza vie moko nanga yoka te kwa nanga mona te zaka ndenge oza bibliothèque vivant bibliothèque vivant po tokolanda photo zwa tofungolo po tokotisa merci à toi is back